Leke chumwana bakiambani na Ken Piana. Leke chumwana a confirmé que na maloba oya lobi elakisi Jael Show akokaka eloko te. Leke chumwana a lobi oya Karine Mokonzi boyoki ndenga lakisi munene ya Karine Mokonzi kaka na maloba na ye. Ken Piana yepe a confirmé na Congo makambo baza koyoka ndenge Cynthia Wadol azali shiriki teka teka. Nyonso eza na fimbu na fimbu. Soki boke kuna bolandi émission na kanisa bokoyoka yango bien. Eleki na kati ya village Panda. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa leke chumpanda ndenge akomi na niveau ya likolo bongo akoki koloba bilobela te. Boyoki motuna batuni ye pona oyo ya ye ndeko Jael Show oyo basololaka presque chaque jour babenganaka presque chaque jour mais boyoki réponse apesi réponse moko juste. Jael Show bakoki kokabela ye na mbongo mabanga 2000 3000 mais ndenge akosilisa ngo kaka bongo. Alors bandeko bokanisa malamu bino moko boyebi bandeko boni tozana bango na Afrique totindela bango bakaminyon tosombela bango bakaminyon tosombela bango na mapangu mais bakoka te bateka bamutuka bateka mapangu ti lelo basengaka kaka mpo bakokaka eloko te bakimpumbulu. Mezala bandeko mosusu topesa bango friteuse bakoma kokalinga mikate ti lelo abokolaka bana na mbongo ya mikate kaka oyo opesaki ye mpe akoma na bana abokolaka na mobali mpo mobali salaire ekokaka te wana azaki mpumbulu te meme azovanda na ndako ya manzanza me bonheur na ye eza komonana bana boti ndenge aza kolesa bango ndenge aza kosusa bango traitement ndenge aza kotinda bango classe kaka na friteuse oyo opesaki ye mikate kako asalaka achanza mombongo te pendant 10 ans 20 ans 30 ans mpe akolisi bana. Alors eza na bakimpumbulu ntango Jael Show tolobaka aza kimpumbulu eza teke tozoyina ye tokoki koyina ye jamais azali oyo équipe nationale. Alors ntango baza kotanga munene ya Karine Mokonzi mutu akokobakisa ngo aza te loba nde bato baza kobosana biloko mosusu. Meme nga ntango nalobaka malamu ya Karine Mokonzi nabosanaka malamu mosusu loba bongo me munene na ye ndenge leketo alobi kaka te po asala Karine Mokonzi plaisir parce que leketu na position oyo azali akoki komisala ye moko plaisir me ayebi munene ya Karine Mokonzi. Alors Ken Piana soki alobi ke ayoki ke Wadol atekamaki mingi na Turki bon nga na Turki nayebi penza marché akindaki te nayebi kaka kuna nde garçon moko ya ivoirien ndenge balobaki na bamedia asasaki ba congolaise oyo aza na bokono me nde na kati ya Grèce oui nayebi ke Wadol atekami azalaki penza kotekama na ndenge batekamaka penza sérieusement sans kobakisa ni kolongola. Soko kei na baningani mususu bakoyebisa yango na ba oyo barata ba circuit batikala toujours na ngambo ya parlement na place wana oyo butalaka wana oyo eza kote kuna. Alors ya ba parlement Grèce bazo continuer kotekama bakoyebisa yo. Alors Ken Piana a confirmé ngo pe na kati ya Congo sango sekomaki ndenge aza kotekama ndenge atekami ya trop mais ba féliciter toujours ndenge akomi na kati ya Paris. Alors wana eza likambo ya kokamwa te
Alors pour la Cynthia Wadol, Cynthia Kapash na kanisa le kechu pe susu alobi yango. Mingi bakanisa kake atika ka ser na ye, camarade ba yaya na ye, Cynthia Kapash akepa ya Karine Mokonzi. Mezali bongote. Ezali bongote le kechu alobi yango na munoko na ye. Boyeba ke le kechu ndenga zawana alinga ka ba problème ite. Même itango azalaki na Congo, azalaki na équipe nationale na super talent ya Karine Mokonzi. Le kechu azala agressivité. Le kechu azala violente. Bukoki ko bandela e bandeli tisuka. Même itango azoloba na noli tambo. Mais azoloba toujours avec respect. Rando avec respect. Clash avec respect. Kopupula avec respect. Donc, sikoyo, Cynthia Kapash yepe alaksakake, azamutu alingaka ba problème ite, biso nyonso toyebiango. Mais Cynthia Kapash na vie réelle azali ndenge bomona kete. Nga na yebiango parce que nga moko to vivre ne na vie réelle bien sûr na téléphone, mais makamboyo kaka asali. En tout cas, nga na lingaka te kozala na bato bongo pene nanga. Bien sûr na lingaka kozala na bato nyonso. Mais soko sali acte moko ya bongo, en tout cas na sepelaka kozala na bato bongo te. Ata nazozala na yo quelques minutes eza poza mutu fotozala. Mais na sepelaka te kozala temps ebele ndenge le kechu azalaki na Karine Mokonzi. Yango le kechu soki akozala na Cynthia Kapash te, problème eza te, aza pe na posa te. En plus azali camarade ya yaya na ye, aza mutu kote na bango. Mais Karine Mokonzi paya le kechu azali mutu oyo Karine Mokonzi aponaki le kechu aya na super talent ndenge Yezu aponaki ba disciple na ye. Est-ce que ba Pierre, ba Jida, ba Jean ndenge Pierre Yezu aponaki bango na bato quartier na bango na bato famille akopona nani? Akopona Yezu. Vi na ye pa ya Yezu eshanza na kotambola. Ndenge moko le kechu mwana bapona ye na Karine Mokonzi. Vi na ye eshanza nyonso salama pona Karine Mokonzi. Sikoyo batu oyo Cynthia Kapash aponaka banda sala site. Bolo babino moko baza wapi? Baza wapi? Baza wapi? Alors pourquoi bokende lobake? Le kechu mwana alobi bien te. Le kechu asala interview alobi penza kitoko e bandeli tisuka. Alobi na cœur ouvert, voire même na cœur abierto. Afungolango penza makasi po bomona. Boyoka, bokota, bobimi. Mututu oya koti na kanisa bo comprendre makamu papa roba lobaka. Ezali après prendengwana. Ata 100% ndengwana te. Mais 90% eza bongo. Pambate papa robope. Akosa kaka 10%. Alobaka 90% vérité. Alors yango le kechu alakisi. Keni pianape alobi ya ye achepe oyo esengelaki acha. Yango wana foko yebaki équipe nationale soke kufa na maloba. Na théorie mais na pratique ezali mutu na kwena ye c'est normal. Ba joueur équipe nationale pe oyo batika kobeta na ba oba betaka na ba oba kende pa mususu ba bengaka bango kaka ba joueur équipe nationale po équipe nationale ekufaka te. Oyo pe équipe nationale oyo Karine Mokonzi sala ya super talent ekokufa te ke yali toujours. Nani aza mokonzi nango lelo? Mais bien sûr toujours Karine Mokonzi. Karine Mokonzi yende mokolo mokonzi équipe nationale comme tel soka lobi asala équipe nationale el poto asali comme tel akokoloba na le kechu sala équipe nationale el kin asali ou bien soki le kechu asali équipe nationale el kin ndenge moko ezaka sous ordre ya Karine Mokonzi. Zieli sho soka sali équipe nationale to équipe akosala en Afrique du Sud ezaka équipe nationale ya Karine Mokonzi. Équipe ya super talent ya Karine Mokonzi. Yango wana makambo nga na lobaka bo wuti kolanda ngo lisusu mwa parti muke na fimbu oyo alandaki te ebongi kende olanda yango na kanisa okozwa mwa eloko esengeli ozwa na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.